Rose Bombo. Eske Rose Bombo azongi to ndenge nini? Boyoka maloba na ye. Boyoka ye moko Rose Bombo modèle azoloba. Eske Rose Bombo est stratégie ya Maroc to stratégie ya mobali na ye to stratégie ya tribu les Marocains. Bandeko, sans plus tarder, Bolanda, Rose Bombo, Ndengazoloba, Poté, Papa Robo, Aloba, dit n'importe quoi te. Alors, Bolanda ye, Bozelananu, de Boso, fona pesa mbote. Après mbote, fona pesa pe, makambo etali forum, simanache Rose Bombo, Bozala calme. Oyo aza calme te asote aokoma mbala moko na Rose Bombo. Mais soko rate mbote wana etali yo. Soko rate pe makambo ya forum wana etali yo. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote baranto na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyoka Rose Bombo bolanda nanu makamba forum. Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna te soki nini ya kitoko yo moto lobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya. Kote oyo bachinois, kote oyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo, okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani? Fati Beton. Tala yo ozoloba Papa Robo olie yango longoli masque. Me yo pe yaka na compétence na yo, yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te, mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na Kankou popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Alors sikoyo bolanda Rose Bombo boyoka elobeli ya Rose Bombo soki elingi kolakisa nini. Eske azongi na bon ebongi boyoka nanu bongo to continue. Alors
Noko, Oui. bonjour. Bonjour maman. Ça va? Ça va maman toujours kaloka mtoto ngala ne sekeli ba songi. Noko, oyebi ke mobali so azolinga entourage ya mwasi na ye. Eli koloba ke, donc yo mpenza mwasi oza eloko te. Ata ndenge abala grâce te mobongo. Donc grâce papa aza eloko te. Poso azalaki na eloko, alinga entourage ya mwasi na ye te. Alinga asalaki ndumba kolingana ata basi misusu bayinkoni oyo grâce ya ye te. Mais pas dans courage ya kolinga entourage. Avec entourage, tala pas oza motema maba mobali na te, o mpenza baloba ke tala na ngai nde sika na ye le paste na ngai nde présent na ye shida na ngai nde de base na ye omoni donc kala ya Carrie nde sika ya grâce le paste Carrie nde présent ya grâce shida Carrie nde de base ya grâce omoni mawa trop panza mobali malade panza okolinga pene na entourage donc okolinga bami proche ya camarade na yo pipi te olinga osala bao mpenza nini o nzambe mama youtube tokomona nyonso noko kasi shida na kasi miyami we miyami osi mutapesaki pasi wana omoni bakope Dominia mwete akabi. Eza pasi miyami wote bakope yesu asaki bona buli ke Karine ayoka motema pasi or ke Karine kutazaka ni donc anti pasi mamba ekasi maokuta na libala kopa mabe jour utakutana libala kopi yo na bavanda yo pene okuta pene na popule na ni grâce mama YouTube tozawa tolanda nopuna kati na ngai Brian tikiteyo nakanisa boyoki mongongo ya Rose Bombo ameki asala semblant adimine mongongo akanga zolo mais ezali Rose Bombo alobi très bien. Rose Bombo mikolo yo akoma kobenga na basite presque nyonso. Mais soki Rose Bombo azongi, pourquoi pas akotia présence nae na la Chine? Pourquoi pas akobenga na la Chine? Ou bien Rose Bombo akomi nani? Téléspectateur pona yebi eloko na kokoloba te. Pour Rose Bombo soka bengi pa ya soso. La chose alobi en tout cas madame po ya zo bengi toujours na sirno wana Karine apesa soso madame. D'ailleurs bato ebele babengaki toujours na sirno wana. Problème ezate. Rose Bombo soka bengi madame mikolo nazo lelo mabe wana EPA. Mais Rose Bombo siko ya bengi na site oyo ya yemoko abanda kosala. Site ango pe kombo nango Rose Bombo. Mutu pe oya yambie na telefone mutu asalaka na site na bango. GoFax oyo pe ba postaki na Karine Mokonzi joyeux anniversaire. Oyo pe azongi mikolo yo akomoloba makambo ya Karine positivement. Mais yango nazo tuna Rose Bombo ndeko mwasi oyo. Rose Bombo ye sikoyo toloba nano badeko. Rose Bombo ndeko mwasi oyo ye mutu abanda kosala bemission avant bango nyonso basala. Ye mutu a partir na ye bazwaki ide basala entreprise oyo eya munene. Bandeko, chaîne oya Rose Bombo, mobali ya Rose Bombo asalaki yango
pona Rose Bombo tangu pe Rose Bombo azaki fanatique makasi ya Karine Mokonzi. Alors Rose Bombo azalako défendre Karine na chaîne wana. Ngana zako solola na Rose Bombo presque chaque semaine. Mobali ne asalelai chaîne wana uniquement pona ye kaka. Mobali ne ba chaîne mususu ya ba YouTube. Bon, na ebite soka zaki nango. Mais Rose Bombo alobaki mobali nende aza na ba page. Vous comprenez? Bozo comprendre? Ba page oya Facebook. Wanande ayebisanga aza nango. Ngape na yebisaki sina detecta page mususu eza ya bino. Mais ba site ya YouTube alobaki te. Kaka wana basalelaki. Nakanisi eza pe kaka ezalaki moko. Pamba te tangu ba GoFax babandi, soki bazalaki na YouTube mususu, mbele ba GoFax na ba balen bakaboli ba YouTube. Mais bango nyonso ba remplaçaki na YouTube kaka ya Rose Bombo. Rose Bombo na sololi na ye alobi nanga azosala makambo ebele. Azosala bakour. Yango wana atiki bango basala nango. Bazolobela Karine Mokonzi. Ponga na Rose Bombo tosololaka benza bien. Rose Bombo a respectaka nga. Azalaka na confiance nanga. Nazana ba video atindelanga. Ba video na ye. Nazana mwa biloko ebele. Mobali nepe ayokaka tango basololaka na ngai. Tango asololaka na ngai. Bien sûr, Rose Bombo tango asololaka nanga alobaka aza toujours na Irlande. Mobali na ye ekotala ye na Irlande. Mais soki mobali nazalaki wana bango mibale baza bisika moko yazobenganga seke na Maroc kaka. Mais problème ezate. Ezala déjà confirmé Rose Bombo azalaka na Irlande te, azalaka na Maroc. Alors Rose Bombo sikoyo. Bon, azalaka toujours na YouTube, azalaka toujours na lenge YouTube. Et loko mokonde Rose Bombo a respectaka oyo azali mobali na ye. Donc esengeli pe a respecter po baza na Maroc, baza na Europe te. Po soki kaka atie teti, en tout cas Rose Bombo akokemba ndenge bato tu bakembaka na Maroc. Ou bien azwi mobali mosusu. Mais mobali wana, même GoFax akoleke na succès na mwa chweke. Po mobali ya Rose Bombo amonaka chweke na ye. Ayebi kosala mwa makambo na ye. Kanisa za mwana njili, mwana quartier 6 ou bien 5, je crois. Bien sûr, Rose Bombo, aloba nanga aza mwana quartier 8. C'est possible pe ekokoza la vérité. Pour Rose Bombo, makambo ebele aloba nanga ezala lokuta te. Mais bon, awawa tozo kamwa sikoyo. Bon, binote, nga nazo kamwa. Rose Bombo azongi tondengini. Ebongi na dressé parole na yemoko Rose Bombo. Rose Bombo na yebi ozali awa zolandanga. Na yebi GoFax azali ya awa azolandanga. Na yebi mobali na yo akoki kolandanga. Na yebi baleine akoki kolandanga. Mais oyo na yebi bakoko zanga te kolandanga. Ezali GoFax na yo Rose Bombo. Yango Rose Bombo benganga na yeba position na yo. Okomi téléspectateur to oye ne stratégie ya komema entreprise na bino. Parce que bino na kati ya Maroc, entreprise na bino e fonctionnera kitoko koleka Marocain oyo asalaka taximen to azana de taxi na ye engagea bato. Bino ba site na bino
entreprise Nabino Oyo et fonctionnera très bien que Mutoyo a créé maison africaine ya Mouké na kati ya Maroc na côté bénéfice. Yango wana yebisanga soki ozalano toujours kota Karine ezalinde kaka et stratégie ya entreprise. Po ngai Rose Bombo kilelo namona bisika ofinga Karine Mokonzi te. Namona bisika oloba mabe Karine te. Bien sûr na yoka batia yo armée béton, batia yo makambo ebele na ndeko na liboma, me yepe ayoka ki bongo, ayoka ki mungongo ndengwana, moyeba pesa ye tor ezate. Parce que ayebi pourquoi azako loba bongo. Tango azako loba bongo ozalaki nanu na la chaîne kutu. Si manango okei. Alors maloba liboma aloba soki armée béton ezayote c'est que yozalaki na contact na armée béton. Bozako solola kitoko. Pambate liboma aza liboma makoko selo makambute. Nga kutu papa robo akosela nga makambute. Apesa kaka ba fausse information nanga waneza foti na ite parce que banana botama batu oyo nyoso bakanisa bayebinga bayebakanga kakate. Alors Rose Bombo bima mi bimisa non kobima kutute so mi bimi déjà obimi sikoyo benganga papa robo na yebi yo lingaka te na tia photo na yo na yebi olingaka te soki na sale émission na tia photo na yo mais soki na sale émission na tina soki pe na tia photo na tina po soki na tina te na lingaki na tiaka ba video na kanisa toyokani place wana Rose Bombo bengangai papa robo ngana yo tosololaka bien mobali no ayebi presque masolo tosololaka naza se bosala pe ba copie ebele tosolola toujours kitoko pona Karine bien sûr siko pe okobenganga pona Karine bien sûr sans Karine nalingaki na sala émission ote sans Karine Mokonzi nalingaki na lobate obenganga na kanisa oyebi yango bien po banda okenda ba cour oloba nanga oyoka na susu te na kanisa tina mukola lelo tosololaka même pas na kanisa ngai na longola numéro na ya téléphone na ba téléphone nanga yope olongola na longolango contre volonté mais faut na respecter tout chemin mène à Karine Mokonzi. Toute relation dans la Chine mène à Karine Mokonzi. Tout succès distribué par Karine Mokonzi. Est-ce que Rose Bombo na kosi sokozoka elengia YouTube namtaloba bon kisimbi pwa bon na koloba ngona nko yepa yibaga ya la Chine elengia YouTube yoka elengia YouTube Rose Bombo elengia YouTube isimbi oseka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui toko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui toko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.